Brengen-nous égale planification, vision, éthique, moralité, déontologie. Inilou, Inimat, Inibaz. El Pipo, alela na yeko tanga, chancelier, alela mamboye ko la vedi bongo, yangwana bobongo et salamaki na YouTube na se bozali kolanda. Chris Jabar qui sent de tozali ko koba toujours dans la charte de la politesse et de bonne manière. Lelo na yaki moi guide tour, moi tour na université Harvard. Naebi ke bilenge nyonso oyo o balinga mambo tanga neti ngai depuis na banda o rêvé déjà na université ya Harvard ba série en tant que banda o tanga na si mettre sting ozo e bali susuti dali garder ce to rebele makambo na si o comprendre que na batanga na tant que ça mo ba pratique to na rêvé il faut tanga na université Harvard. Alors ngolo epesama lelo nga avandaka na état au place universitaire Harvard des Alaka na Massachusetts na Boston. Alors de temps en temps par nostalgie non na quotité veut dire pour nos quotas il faut veut dire faut bongo vraiment tourner quoi non na quotité mais de temps en temps par nostalgie na yaka awa ezali na ba espace ya malamu espace ya malamu za wana tu espace de lecture ko vanda ba ban ezali ne vous avez mona na yaka awa mo be calme na mo pepene za oleka na yaka wa mo be na sala ba lecture. Alors toujours na cadre ya ko kabola la charte lelo na lingaki na kabola na bino mo ba point o na zwaki na règle numéro 8 ya conversation et entretien. Chris Jabar veut dire koba boye parce que il faut to koma vraiment beaucoup de délai. Il faut to mi mama bizaleli wana ya malamu ya lecture parce que makambo to mona rapeto yoka yango ekotaka biso na mutu meyo otala nini mais yo oyoka yoka mingi nini yango wana nego sala bizaleli na yo na découvrir moi makambo belé na kati ya buku na yo ba maye na yebi na maye musu na yebi te buku koma mi na français mais lo beka na bobongo ko susona na biso ya malamu ebungaka na lingala monoko to kola nango lolaka oyo to botama nango to kola nango vedi so o kola na français so batangisi obo mo lingala o comprendre bientôt lingo ba na français lo lenge pe ya biso to ye kola na français mais ezali vraiment monoko to mesali nango mingi ti yango na photo luka to structurer pe o ezali lolaka na biso lingala po ezwa pe mwatina lobi pe to bana otanga makambu ya malonga pe to sosola yango to kotsa mayela moto. Alors to landa conversation et entretien dans la charte de la politesse et des bonnes manières. Ezala qui vraiment parti moko ya mwa mulai na ba parti onyo so natangaki. Alors na relevé ka quelques points oyo tout qui un peu makanisi na ngai. Pona kabola pe na bino quoi bino ba eborozwa tango ya kotanga pe buku oyo se bomoni maka mususu bo hésiter te botinda na vidéo so moni maka musu pe ya malamu musunga na goza na lobite botinda na vidéo. Merci na Milu Baou parce que atindela biso déjà allemand na lingala veut dire allemand na lingala egoya Dutch na lingala na remercier mingi moninga na ngai ndeko na ngai na lingala mingi Milu Baou wai ngabanga ke wai. Donc voilà, et koya na mikole koya quoi. Alors tout qui est dans la conversation et entretien et alors elle a dit éviter les sujets explosifs. Éviter les sujets explosifs et comme on a moins clair que lingate na lisolo to na entretien aux aliko sana mninga aux sujets morobo e ko mema o ko pelisa moto na rolo ba sujet politique la rôle va sujet musique donc voilà oh mutu boya leki mutu boya sali boye non c'est pas ça ce qui musique ebimi loto ce qui mutu azali na politique yo zo mpanzi na yo ya makambo ya malamu yo moni pe landa ya soutenir yango so osimba mais que to tele marato discutaka to sujet moko wana zuka na ndenge associé la balabala mais par exemple ko kende belé na ba couple na ba famille na ba ndeko na mabota na kelasi donc il faut éviter des sujets explosifs so comme on dit que sujet wana ko pelisa mo moto na kata conversation entretien chango mo panzi okanisa wana ndenge yo ko monela yango éviter de stresser
éviter de stresser oyo na siguna na mia ko comprendre déjà tant on éviter de stresser na moni yango ngaku na lobaka ndeto komisa stress on die moi événement moko boye ya ko kangisa biso po to sala makambo to sali na yango posa alors que na beaucoup monde atangaki balobaki même soko lingi ozala stressé te il faut ozwa phénomène yango ezali normal soko zui sango moko boye soki okute na likambo moko boye et ko pesa attitude moko boye par rapport à nous autres, on ne peut réagir. Mais, quand même pas que on a stressé. Non, si on a stressé, les sous-mingi. Il y a beaucoup, il y a Christ à l'obipé, pour éviter de stresser. Il faut apprendre à relativiser. On a éviter de stresser. Éviter de dominer la conversation en parlant de soi. Une conversation à place à Batoumi Balé. Comment il y a une conversation comme on a Makambuka ya Yomoko? Il faut hermoboué, relativité, et zalakake, yalobi, yolobi, donc voilà. Et puis, Golanda Ezali, ne soyez pas le premier à rire lorsque vous racontez une histoire. C'est comme Taliboso, c'est aux alliés au solo. Mais ma solo moussou soupe zalaka, Christ, évitez bon. Ce qui est allé comme ça, il y a malam, ma solo moussou zalaka automatique. Na côté littéral, la pesca à ville en gaï. Que ce métal solo va mettre là qui au seka, qui t'a mettre en avant si ça y est, moi déjà bandit au seka. Mais dès qu'on a vu ça ici, ce qui est allé, moi, il y a malam. Betali solo tire aussi ça. Et bon, c'est capé, c'est là, moi, on a bandinga au sali pour betali solo. Ne pas intervenir si on connaît déjà l'histoire. Na bovandi 4 5 6 bozali ko solo masolo muninga mo azali ko beta lisolo na sisi yango te yo yebi yango déjà okati na katikati te tika ye yo kaye emso eloko musupe ya sikego na lisolo na emso pe yo yebi yango nyonso te yo kaye malamu ko intervenir te ata o yebi lisolo na suka nde peut-être oui ko mentionner que te lisolo na ngape na yo kango na nzela boye sala ka boye garder ses postillons pour soi. Wana mana vocabulaire et matissé et bâtissé lingaï moi mon sika postillon ezali goutte de salive et ça la maramingi tant tozali koloba moko boye ba soyi na biso e bima katango zali ko soza mbote ça la maramingi na mo accident mais alors il faut que ça la na ndenge mo boye tant ozali ko sola ke yo contrôler monoko na yo ezala mingi na niveau ya lisolo nde tozali ko sola ke faut faire attention ça la ke ba ete ba postillon na yo ba postillon ezali ba goutte de salive no ke na dictionnaire na ke tala mo da ebite za sérieux ça la recherche mais ngana ko tango postillon na tala origine na yo utaki wapi kwa bien postillon eza mona yeba gite na yebi on katango na tangi beaucoup na yo yango na kota kabola maele voilà ne pas lever les petits doigts mais la main pour demander la parole mais ni conseil na biso wapi na classe balakisa biso que non il faut tombola musapi mais ya lobi faut tombola loboko ngai makanisi ya boyeko tinda ngai na luka esu na kati makasi parce que vraiment o explicité tendenge nini pona tina nini sengi to tombola loboko parce que na comment mona pe et comment hermo pe o tombola loboko eza moi respect que rocha le petit doigt bon faut kota na kati kasi tango tangi buku ba biloko na moni nga mona kota na kati pona se cultiver na luka écoute kozala nini les grands esprits aiment être critiqués non oebomi gardez à l'esprit que les petits esprits aiment être flattés, les grands esprits aiment être critiqués. Et ça m'a cassé, il faut me revendre de la moi, na ebiga yo place aux ali, au sosolinga timtoyo kinga na ebike, au sosolinga wana linga osu kisanga vraiment wana, pour na lelo, pour na conversation entretien na bageza ki parti mori ya munene, na retenir makamusu pe ya malonga na sima. Veli so otali vidéo o sepeli nango za na makanisi. Kozanga te ko c'est la biso, moi tchokolo, moi commentaire, parce que les grands esprits aiment être critiqués. Donc voilà, biso tous avons grand esprit, on a besoin de critiquer. Bien sûr, vous critiquez biso, toro keliboso, toro bongisa. Vous comprenez? Vous flattez biso, te gars bongo sur une faut boyer biso. Vous allez comme ça, on a moyen où ils allaient à Mickey, on a caméra, on a téléphone, on a caméra, on a vidéo, bongo, ni on a betimboula. Mutapesa inga kamera wana za bana de brother Robensino yundi papa video ya bongo nyonso na beti mbula oyo mutapesa inga kamera wana za brother Robensino yundi papa idu makala mingi TV Biso music of DRC Biso music of Africa This is music the world Come dance brengen nous brengen Patin Kiri le serviteur du peuple